Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi Nyo, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble, kaka ndenge tu sur la ranabino, nazana li solo moko papa mama simba na bokepi. Mama na biso benga na des shows d'Enar TV, mama lobi des shows, beta li solo nanga, pesa conseil na bande kwa basi, oye komeli na nubangote, eko tape na bomo na bangote, po mama na biso lobi des shows, nga na sina zindi na libulu kaka ndengo lobaka oyo komelio ekomela ba misusu te yango na lingi de show obeta lisolo o expliquer na communauté o expliquer na bana nzambe bayeba komi batela na ba piège ya diable toza aw mais avant to beta lisolo na biso karane to kenda na ngona de show d'Enar TV ba bon début de la semaine na balandi nyonso ya de show d'Enar TV. Malgré bambonge na mipepe menzamba lola abateli to telemi lisusu to eto solola ensemble. To zangite kopesa mbote na biso directement na sponsor officiel. Ya des shows d'Enar TV, Ngoya Ngola Godé, Mama na Sisina Deyo, Paris Défense, Conseil na yo koti na matoi. Merci beaucoup na baignon so balandi des shows. Merci na baku d'appel na bino nyonso. Zamba lola batela biso, yende mobateli, yende mobikisi. To betali solo alelo. Maman na biso abenga na des shows d'Enar TV, maman lobi des shows, scandale côté linga na vie, quel est le problème? Zala branché toleki na détail. Maman lobi des shows, nazala ki na Kinshasa, kaka nenge tozalaka na vie, maman ekokutana na apôtre moro boye na Kinshasa, apôtre. Maman lobi des shows, tolingani na apôtre wana to vivra na apôtre. Bref, na sima bolingo ndenge to vivraka, oyebi ndenge zalaka. Zeme ya kate, zeme koti. Mama eko koma na zeme. Aebisi apôtre non, apôtre ndenge nazawa na komi na zeme. Apôtre alobi non. Koma yo oko koma na zeme. Mais na okoma na zeme te ndenge nini, ndenge tolingani na yo apôtre. Oswaka nga. Toswaka na yo. Jardin d'Éden en tout moment. Mais comment souki zeme ye yo kokama? Bref, apôtre alobaki te, tokende na hôpital, tokende confirmer si réellement oza na zeme. Bref. Ba memani bake na hôpital, médecin a confirmé maman aza na zemi. Kaka ndenge médecin a confirmé que maman aza na zemi, apôtre Akimi. Apôtre Akima maman na biso na Kinshasa, asundola maman na zemi. Maman lobi de show yo yebika a Kinshasa ndenge zalaka na souffrir. Na zemi nga moko apôtre même na église a omona na insusté, à disparaître, Akimi responsabilité. Même na église apôtre amona na raté côté apôtre andai kovanda apôtre azomona na te. Bref, mama atikala na zemi mobali aboyi zemi. Dans ce cas tokomaka na ka o mobali aboyi zemi, mobali soko aboyi zemi, c'est comme ça. Apôtre aboya ki zemi. Mama lobi de show na tikalinga moko na souffrir jusqu'à tel point mama ekobota bana ni balé. Mama aboti ba mapasa. Mama na biso aboti ba mapasa. Problème eza na Paris. Maman na biso abi de show, kombo na nga Sophie. Kombo na ye Sophie. Maman na biso Sophie alobi de show depuis Kinshasa tango na boti. Bana mi balé. Apôtre atikala komona même pas ndenge bana babotami. Ndenge bana babotami, apôtre amona bangote mama abokoli zemi yemoko, aboti bana na suka mi balé, abokoli bana yemoko. Une année après, maman na biso Sophie alobi de show na eko kutana na mobali mususu bana bakomi na inane babandi deja kotambola baye kolinga na mobali wana lingaki Sophie na bana na emi balé andimi mama na bana na emi balé azui mama en charge bazo vivre ndenge zalaka ki chéri babala na kite. Bref, na se ya bolingo wana Sophie pa zayi na mayele na ye, mama na biso azayi na mayele na ye, abande ko bomba mbongo na ye muke malembe ndenge mobali wana abande ko sunga ye po mobali wana pa zaki muta monaka mwa 4 kubianza ebi 4 kubianza
Amonaka mwa mike na mayele ya mama abombaka mbongo muke na ndenge aye kosungana na mobali na ye, mobali pa asungi ye. Bref, mama na biso ayaki awa na France, mama na biso aza na Paris, toza wana. Mama lobi de show ndenge na yaka awa na France, bana bakoli lelo bana baza na 15 ans. Ba mapasa bakomi na 15 ans. Papa na bango apôtre awangana ka bango, apôtre atikalaka na Kinshasa 12 ans après, apôtre yaki kokoma Tindiker. Abande kosala mamba kosalela batu ba visa, tout ça ba voyage. Maman lobi voir même ayaka même awa na France. Atikalaka koluka mama te na bana mibale. Abeta kara, mais chose grave, apôtre ka ndinga bande ko beta ba cop na ye, ya komatsaka batu na poto e yindelaki ye na Kinshasa. Ale bambongo batu alors eyaki grave. Et sengaki apôtre akima aya na France. Et plus loin, maman lobi de show oyebika rabatindiker ko swande ko swa. Apôtre tanga bandai ko salisa batu babloko ba visa batindiker tout consort atafunande basi na tembe ya. Oyebi na vie il faut faire attention. Na vie soki bokabwani na mobali to bokabwani na mutu ezaka po na mobali te, mais na vie en général soki bokabwani na mutu mutu wana komi koluka azongela yo keba yaya abosani eloko, keba yaya eza na prise, keba yaya eza na mbala suka baoki kosalo na kati. C'est-à-dire ba imprudence aboye na vie il faut faire attention. Soki bokabwani déjà na mutu yaya keba azongela yo, même bozalaki ba camarade, même bozalaki mwasi na mobali, soki mutasi akendaki yaya tika kende. Soki alinga azongela yo il faut yeba cause malamu. Ba cause mususu okoye bango physiquement, ba cause mususu ezo senga prière, ezo senga oye bango spirituellement, parce qu'il y a des causes physiques et des causes spirituelles. C'est ça. Nous avons des causes spirituelles et physiques. Ça dit ba erreur wana eza na biso nyonso na vie. Nanga de choses ndenge na vandi na kiti erreur wana pe oki kozala. Mais tant to beta masola boeza pona kozwa maele. Yaya mutu soka akende. Soka zongeli yo ayo luka problème na vie na yo. Landa lisolo oyoka. Mama lobi de show ndenge atikalaka depuis to kabwana ne 15 ans. Abimana basi combien? Atikala ko swa basi tinati. Tango ba cop na ya kitindikere baby nde aye ko sala kimi na France, aye ko vanda awa na France. Na simona oyebika ndenge za kaza ina ba recherche na ye ya kotinda batu na ba réseaux sociaux, basenga mama ba demande d'amis, bref abande ko lukandeni akokota contact na mama na biso kolo lisolo. Bref, ezaki na moma moko mama lobi de show na comprena ete azwaki numéro nanga wapi. Mama lobi de show tangu na yaki awa na France, na yaki kokuta na mwana mobali moto bandai ko vivre na ye. Mwana mobali wana azaki père de 3 enfants, azaki na ba nyonso bazaki ba fille, basi. Tangu makuta ina mama na biso kolo lisolo, mobali wana bandai ko luka mama abotela ye mwana mobali. Mama lobi te, mais avant to bota mwana mobali, ngana ade yana ba mapasa mibale, mwasi na mobali. Yo poza na bana no déjà misato ya basi. Toko vanda kaka to sali avenir, malembe ndenge nzamba ko sunge ko zala bon. Mobali alobi non, avant na bala yo, il faut obotelanga garçon. Ça dit nazana posa obotelanga mwana mobali et après nga na ko bala yo. Bref, maman lobi de show na ba âge yango poyo. Ya ba 39 ans 40 ans. Zemi komaka na mindondo nango na ba âge wana tala na 8 ans mulai depuis na bota iba mapasa. Tina kokoma na ba âge ya ba 39 40 ans. Zemi koma mwa mindondo. Bref, maman kenda na hôpital atuna docteur na posa ko bota me ko bota ezo kale. Docteur asala mama ba examen lobi non eza phénomène moko naturel par rapport ya temps ozui na âge. Zemi des fois est compliqué kaka boye mais okobota na yo. Mais chose grave. Bavandi na mobali wana o balingani en France 3 ans plus ou moins, de 38 ans à 40 ans, zemi en fait 38 à 41 ans, zemi quotité. Maman lobi de show na ebisi pe mobali bokende ka soki ndo sala be examen ponga docteur atalinga eloko ezate. Mobali pe promesse asala pe examen te. Tanyo so bavandi zemi pe zokota te. Mais mobali azo menacer toujours moi si franchement na kolinga avana bala yo, il faut botelanga mwana mobali. Bref, ya baona mobali wana mwana kota kite eloko te melanda lisolo mona nde lisolo ezokendo chance. Maman lobi de show apôtre akomi na poto, apôtre abwaka ingunda.
Du fait que apôtre yaki na ba début wana tata mapasa to bengi ba comme tata mapasa na mama mapasa. Te. Bon, toke nango. Maman lobi de show mobile ya komi na poto abwaka ingunda salaire effort aluki numéro ya mama na biso. Abengi mama. Oh non, moni nazo luka yo to kuta na bref, mama banda ko boya bakuta na te mais na suka mama lobi de show. Du fait que za mobile to bota ine bana na yo kaye elo ni ya linga loba. Pour maman éviter qu'il na ba façon tout. Bref, ba ko kuta na mama première rencontre. Ba ke kuta na restaurant ba sololi apôtre lobi non moni to bota no déjà bana tout ça ngana lingi ndenge na za na France. Tozonga na kaka au moni tout consort patati patata. Maman abi des choses. Comment expliquer apôtre oya wanga nanga na zemi? Bano ndenge ba botami, na ndenge ba koli amona bangote. Ayebi même pana kombo abana na ye. Ono ndenge ozaki wana nga na nda kolandela mouvement no de loin na yebaki déjà ba situation nyonso obotaka ba mapasa. Parce que maman abi des choses tant na yamba appel nanga boy en fait tant abengi Mama yamba téléphone ne ya benga yemba moko mama mapasa. Mama biyo nani onga papa mapasa. Quel courage. Papa mapasa. Obotaka mapasa côté ni. Tala. Oui ba na courage. Obotaka mapasa côté nini. Osundola mwasi na zemi. Yo yambi na téléphone obinga papa mapasa. Obotaka mapasa wapi. Mama bi de shoko kamwa. Albinga papa mapasa. Bref. Ba yi kokuta na mama. Asengi mama bazonga na mama aboyaki. Papa mapasa azongi apôtre ake ko luka basali ya nzambe mususu basali ya nzambe babengi mama par téléphone. Ba convaincre mama omoni babandeli mama Bible depuis Genèse tina Apocalypse omoni. Bref, mama sa nyet ko lembisa mutema. Mama abi de show. Erreur mususu ekota ina kati lokwa mobali otolingana ine awa na France. Abandai ko imposer ou bien abandai ko senga ka na botele mwana mobali mwana pe azomona na te apesinga condition avant abalanga il faut na botele mwana mobali alors na mona ki lokola to boti na epe na nute na bota ba mapasa na tata mususu na bota esu na mobali mususu ami bale mie na zongela tata mapasa toza lisolo ebandi toza yango na lobi mutu soka ake ya il faut ba cause ya retour na ezanini. Nous avons des causes spirituelles et des causes physiques. Tout ça. Landa li solo. Diable ayeba andeni ya kobongisa pona ko détruire vie ya mutu. Diable ayeba andeni ya ko tindela au vent pour akoisa yo na lolenge yo zali. Il faut comprendre les choses. Ya biso tout ndenge to vande atoza na ba combat. Tout ça na ba combat. Combat eza makasi. Diable ayebi ndeni ya ko détruire yo asi sa valeur na yo. Diable a ebindeni a ko détruire pe des choses ndenga vandu wana assis sa valeur à des choses liboso a communauté, c'est ça. Nous devons comprendre. Nous devons faire attention. Le diable est risé. Diable a ebi manière nyonso a kozwa yo. Yaya. Mutakoka zate. Diable a ebindeni a kozwa ko na erreur a muke pour pakoloka salité assis sa valeur na o, c'est ça. Diable a ebindeni a ko détruire yo. Yango il faut to sambelaka. Yaya mabaku mususu ya kana vio yeba te ke non na beti li baku ndenge nini. C'est ça. Il faut comprendre. Na linga mingi bato balanda masolo noko de show noko abana. Ba o ba comprendre anga mais so landa anga likolo oyebelo na olobati. Mais so landa anga profondément oyeba ke oui o noko abana biloko azoloba. C'est vrai. Bref, maman lobi de show ba sali nzambe basangani de Genève de Genèse jusqu'à Apocalypse, omoni nzambe alobi tout ça. Bref, maman sala eneta lembisa mutema. Maman tali boloko ape to botino na otoza na ete. Bon, na moina zonga na papa mapasa eki kozala mie na bolingo na mawa. Maman lobi de show moni mibali père moko lingani na mwasi tikaka ko senga ka mwana mobali, pesa mwana avant balo boy na boy. Yango maman mona ki décourager ki lokola o alobi avant abalanga na bota. Mieux le quoi na botité tout se séparer nda tikaki. Bref, azongi na papa mapasa babandi ko solola e ko koma na mkomsusu papa mapasa babengi lisusu ba e ko tala mama na ndako ya face à face sikoyo ba convaincre mama na basali ya nzambe msusu bayaki. Bref, na sima masolo il fallait batele mabakende tata mapasa lobi mama ngana ko kende te ngana ko tikala okotikala ndeni boyaki to solola nanu après nde to kobongisa. Tata mapasa habité na okoso te mwasi na nga ndenge nazawa nazo souffrir
na okokate na kendo vanda esus côté naza pasi eleki ndenge ka tozo bima boye tozo kende totiki basali ya nzambe nga nazo tikala des shows kotikala ya tata mapasa na ndako mama na biso woso mama na biso azaki déjà française mama aza déjà na nationalité française bref mama lobi des shows totikali na kaboni na mobali on azaini na France na préféraki na zonga na papa mapasa nzoka tata mapasa elima ngando angwalima ya mobali elima destructeur ya vie ya mama na biso nanda di solo yango na episio diable aza na manière akoyisa rabato diable akoyelo na ba manière moko yo comprendre que ça déjà erreur nzoka eza erreur donc c'est ça l'erreur est humaine mais le diable est là bref maman lobi des choses tovandi na tata mapasa chose grave maman lobi des choses tant tata mapasa ye na ebisaki ye toluka moye 15 ans ngana tovandi 15 ans ozalaka na ba vie na yo to yo mona na sikoyo lelo 15 ans bana bakomi na 15 ans toluka moye to sala ba examen médical na ye état de santé na yo yo po ye bayanga papa mama landa awe eza très capital ya oyebita tolinganaka faut koyebaka état de santé ya mutu surtout soki bokabwana kala c'est très important d'un côté tozala na ba erreur sentiment du corps bolingai na mobali ka be mbangu lobi kuna ba dégâts lobi kuna santé e mobulu voilà eza ba erreur ya makasi ya nzoto ozomona nzoto eza motaou nzoto eza na ba faiblesse moko soko za na esprit ya nzambe te okokate les sentiments du corps sentiment ya jardin d'Éden seconde bomo ya mutu yokende voilà tout ça on a ya masolo nde tobetaka eza par sentiment te o eza ba message ezopesa mana kati ya masolo c'est ça noko de choses awa pona communauté aza pona kosunga communauté momba ya ko comprendre mais na ebisio que le diable est risé voilà tobeta lisolo maman lobi de chaud to va ina tata mapasa to lobaki to sala ba examen tata mapasa kaka ndenge ayaki premier jour abandi kosenga mama jardin d'Éden atafuna mama abi mais comment possible to sali bambule belé zela to zo rendez-vous nga naza déjà na rendez-vous ya okendo sali sa bilan de santé yo po sala bilan de santé na yo mama pasa lobi nga personnellement na yebaki ke bon pana nga gravité kozala te mais pona assurer ye pe assurer nga mutu na mutu aleka na bilan de santé bref bavanda 3 jours à pamba tata mapasa tche mama pression na ndenga mukete bref basui sans examen basui nanda lisolo basui bazongeli jardin d'Éden ba négliger na bango pe mambo ya examen médical bakati yango bongo po bosi bosui na bilan de santé ok lukani to suis déjà siko ok t'as les docteur Poissani on suit déjà c'est ça le problème bref babandi ovanda mama lobi des shows to vani na mobile na kolamba biloko ya ebele nde to salaka na poto mwa biloko ebele ya 4 jours obongisi ba bol tout ça ndenge bolamba ka 4 nzungu 5 10 nzungu ndenge yo yebi obongisa ndaku na yo mobali aliaka na sima tout consort wana tata mapasa ye kovanda na ndako ya mama na biso chose grave mama lobi de show mobali yo soki na uti musala ye asala te demandeur d'asile soki mama pasa uti musala ye apôtre il faut atafuna kaka mama de show Maman lobi des choses, quelle colonisation. Na otika blo na frigo déjà na bongisa semaine soki na ye chérie depuis okendaki musala nga na liete mais olete ndenge nini ote na saka na posa yondo ya ko servir nga pona lia tango pa ko servir wana ale leka na jardin d'Éden na tafuna mama bi des choses mobalo ya tafuna kanga tous les jours c'est-à-dire chaque soir apôtre fois tafuna mama chaque soir apôtre fois tafuna mama lobi des choses nazo uta musala mu Congo fatigue oye na pokwa chérie na liete naza na posa kaka maboko na onde tshela biloko na mesa ah oui c'est vrai oza na besoin maboko moi c'est tshelo biloko na mesa oui ezala kana ngoto yebi mais au moins soki moi c'est azosala yo zosala mama bi des choses na ebisi ebo na semaine eleke belé to tshia ata 3 jours na semaine tata 3 jours apamba na semaine to tshia ata 3 jours oswaka 3 jours na semaine apôtre lobi lokuta mama soka uti musala acheli biloko na mesa
oleki na jardin d'Eden atafuni 6h mwasi fois kende musala nzoka na kati wana landa oyoka nzoka potra za deja na malade ayaki po apesa mwasi wana pe malade landa oyoka yango na vie tolobi mutu soka azozonga sima ya yeba pourquoi ozongelo eki koya na cadre d'amour na cadre d'amitié na ba cadre makambo ebele ndenge yo moko ebivi na weza yaya soko kabwani na mutu tika ya kende ko kabwana na ndenga ba ennemi te mais soki bo kabwani na mutu séparez-vous eloko eleki tika ezate soki ba pekisi yo likambu tika eloko eleki tika ezate maman bi des choses erreur ba pekisa kinga pe mais ngana kanisa ki mobali bref bavanda na tata mapasa na suka na ngweza ki na mukomsu papa mapasa aye ko sala malaise tant bakene na hôpital bakangi papa mapasa na hôpital mama atali bakangi mobile na hôpital lobi nango babimisi mobile azongi atuni mobile mais comment ba ko kango na hôpital pour na France soki ba retenir yo ce que kana eza grave ou bien kana eza un peu suspect ba moni ki ko dégrader yango ba tchaka mutu na hôpital atuna mobile habité car na ba confinement mobile habité ezaki kaka ba grippe yango ba tchainga na hôpital ba tchainga na observation pardon. Or, ezalaki hépatite C. Mobile a comment une hépatite C. Hépatite C, na habitué na ki ko expliquer on neza ba maladie moko eza un peu ezaka difficile pour tika mutu e bomaka. Na banzi bandeko ba yebi yango très bien boki otikela biso ba commentaire pour to meka comprendre. Nzoka mobile azali déjà na hépatite C. Azaki déjà na maladie mabe hépatite C et zoamaka nzela rapport sexuel ba brosse à dents tout le reste des choses ba lame de rasoir ezaka ba maladie mo ezaka loko apé sida kaka transmissible ba lobité ezaka sida pour mais des choses yo komisa ngo sida te ngana bité ke ya sida na lobby eza transmissible eza transmissible c'est ça maman lobby des choses to vivra na mobile nzoka mobile ezaka na hépatite C. Mais atikala koyebisa mwasi te tala ki mutema mabe ya mutu olingyo bomana yo na mwasi botika ba mapasa mais tala ki mutema mabe c'est-à-dire mobali azwa déjà hépatite C na vie ya kindumba oyo azalaki nango na kitindikaire akoma déjà na hépatite C ti ba vivre na mwasi ya yebaki déjà za na hépatite C mais atikali koyebisa mwasi te maman lobi des choses yango na comprena te mobali azongelinga na bito sala ba examen aboyi mobali a serré mama tinati batafuni sans préservatif batafuni sans examen médical sans leur bilan de santé toza wana maman eko réaliser après comment mwasi oyo lingi okiko ndima yo za déjà na maladie oza déjà na ba infection okende ko lala na mwasi oyo ndimi permettez-moi les mots pardon okende ko bima ko tafuna na mwasi oyo lingi mama bana na yo ndengo wana ebongo soki ezaki sida donc obomi mama pasa omi bomi yo ebi ko kufano déjà kala oyo bomi pe mama pasa po mama pasa batikala c'est ça yaya mwasi soko lingi ya solo mais soki réellement lingi mwasi baloba ibo sala be examen yo boya mais na suka yo za na hépatite C mama ebaki yango neni kaka ndenge zaka mama bim comme sous des choses na sala ménage à fond ne bo sala ba blo na bino wana ménage à fond c'est-à-dire o entretenir ndako no tina ba coin ya mikie ndeke ndaka ko fouiller na ba document ya mobile aye ko mona ba examen na yetango akoya ka wana ba papier ba pesa ka en fait ba résultat ya malade nde mama eko tanga ba papier wana son absence nde mama eko comprendre que ça hépatite C mama makila nzoto epanzani mama kimamba pas docteur traitant na ya tala ya lobi yo ozana ngote wana to éviter qu'est-ce qui s'est passé mais ba suit déjà na mobile il y a plusieurs fois tant mobile eko zonga mwasi atuni mais comment yo ko sala boy yo yeba ko za na état ya santé ya boy mais comment yo préférer to sangana nanga avant ba examen bref ba kati relation sexuelle pour maman mona ke ya zana en état ya bien mobile ya zana état ya malade ba kaboli en fait ba kati relation sexuelle c'est-à-dire jardin d'Eden stop et chose grave car ndenge bavanda ki mobali azoko insister na mwasi baswa kaka o kolokate mama bi des choses to vandi na ye na expliquer bien pourquoi ki sala boye po bomanga mais mobali azobota toujours courage audace ya koluka kaka baleka na jardin d'Eden
mobali azobota toujours courage ya kotafuna mwasi. Toujours jardin de deux maman abi des choses et simba qui soutient ça qui stop jusqu'à ce que kozala guéri parce que ça ba maladie moko et kota na nzoto a mutu esi la mais ça dure na yebi penda pas trop hein ba o ba yebi ango bomeka ko expliquer biso par commentaire si y aller. Donc c'est ça. Maman abi des choses to vanda ina mobile ya banda ko yebsanga to sala ba dossier lokwa maman za française pour y pas zo mukanda ba française na sima mwasi. Mais chose grave. Mobile azaki demandeur d'asile akima ki foyer ayo vanda pa mwasi. Kaka lobi aboye mukanda na ebimi offre atindeli réponse azui 10 ans statut de réfugié. Awa siko azoyebisa mwasi na ye non. Omoni batu bayebisinga wana balobaka batu mutu ayebisi azate. Mais tobeta liso ndinga lobi batu bayebisinga il faut nazonga na foyer po balandela makamnanga bien sinon makamnanga kobeba. Yaya tanyo sopendo yaki na poto ovanda na ndako kwa mwasi makambu no ebeba kite statut de réfugié bimi bakomi ko lukande ba pesa yo ndako poke ndovanda yo lobi ozonga na foyer po makambu no ekobeba yaya tutika mutima mabe aboy sadi mobali tango azui statut na ya réfugié a changer face ayebisi mwasi na nga ifona zonga na foyer po mikanda na nga ekobeba mikanda ebeba ndeni yo sozu mukanda tanyo so oyo banda kozela ngunda mama lobi des choses na lukeli même ba connaissance nanga tozui mikanda batu mobali abanda ekosala apôtre abanda ko débrouiller ba banda ko somba biloko libala ba sombi biloko libala ebele eza déjà na Kinshasa ndenge de choses zoloba biloko libala eza na Kinshasa po babala na bango mbale mama mapasa na tata mapasa nzoke ezalaki yango te ezalaki boseki bwankoi mino libanda kanda o motema ya yobi adage wana keba mutazo sekiso yo kaisi ao sekate ko sekankoi nkoi tanga fungola mino osala ha makako akanisa rondien ko yazo seka nzoka ko yazo sekate azolela nzala ndenga bayaka wana abaye makako aye akanisi ko yazo sekise nzoka ko yazo fungola munoko par rapport ya nzala il a faim yango fungola munoko wana makako aoseka tanga moni mino nkoibwe ya seki akaisi nko yazo sekise nzoka nzala makako apusana pena nko yalia makako yango na ebisi obo seki bwa nkoi yaya keba muta sekisa oko seka ya minu okata mote makanda le cœur de l'homme yaya yango na pesu ya adage ya bo seki bwa nkoi mino libanda kanda o motema yaya le cœur de l'homme kolanda koseka mutu te kolanda minu te kolanda gentillesse ya elongité kolanda apparence ya mutu te yaya le cœur de l'homme seul Dieu qui sait des shows d'Enar TV ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir rien que la vérité olingna kosoponani c'est ça yaya Maman lobi des shows, to vandina mobali nzoka mobali azalaki na boseki bwankoi. Kanda o motema, ayebaki eloko ayaki koluka. Yaya mutu soka si abimi na vi na yo tika ya kende. Bozongi ya sima na ye ayebi eloko aye koluka ko détruire yo. Voilà pourquoi plupart des cas batebele ba détruisa bango pona nini akenda ki yo zongi siye. Landa lisolo. Maman lobi des shows mobali ayebisinga ki non il faut na zonga na foyer mais to vivre na mobali tamulai to sombi na biloko libala mobali asombi biloko libala ebele bazo tinda na Kinshasa na minute biloko libala eza pa na bango na Kinshasa na famille mobali na Kinshasa il fallait ba ke nobala mama mapasa et chose grave mobali na minute akangi bisaka sai nini akei libala bu pia mobali aboyi libala yango mama azotuna desho siko biloko to sombaki to biloko o ya sombaki pona libala ekobala nani tozaona biloko libala etikali libala ekufi batindi biloko libala complet eza na Kinshasa ekokendo bala nani o ya chelaki mutema yango te mobali asundoliye na bana wana mibale ba mapasa mobali asali nini tout la mwisi ya zaza mobali akei apôtre akei yaya fungola miso mutu nyonso osala retour na vie na azozonga na façon nini keba le cœur de l'homme na ebisio boseki bwankoi mino libanda kanda o motema yaya mino ya libanda ekosaka biso te mino ya libanda eza trompeuse
mino eza trompeuse mutema mutu yango nde sanduku kuna nde décision ici ke utaka kuna sanduku wana seul Dieu qui le sait toza wana maman na biso azole la chose grave mobali ka ande bazaki wana akomi ko bimana grande sœur na bango ya quartier kaka wana Paris akomi ko bimana grande sœur wana alandi mobali même na église o mobali abande ko sambela grande sœur pa ke kota na même église kuna na église wana batelemela ke kobo mama bi na église wana batelemela ke kobo na ndenga mukete na otanga église abatute mais apôtre aza na église wana na grande sœur à quartier bango so basisi église bake flamingo bake H bake kotafuna na sœur à quartier ya keba na ba sœur à quartier pire koma pirate. Voilà histoire à maman na biso yango wana na suka mama zolela mobali asombaki biloko alibala ba vivre ensemble ba umeli tanyos o bazui wana na mobali azongaki mobali a risqué même atikela hépatite C mobali alobaki yango te or na nyonso wana mobali ayaki po a détruire pays ya batu musu bakufa kala akufaki na banzelo ya kendaki azozonga po ya koboma yo yaya oyo aza na mato ya koyoka sai nini oyoki o noko abana yaya to betaka masolo avec intelligence et sagesse pour na ko aider communauté pour yo comprendre eloko moko ya bien oyo koki ko sunga yo yaya. C'est très important. C'est ça. Maman na biso abi des choses beta lisolo pe sa communauté conseil yaya keba lisolo maman ngo na minute biloko libala eza na Kinshasa mobali akangi bisaka mama abi des choses na vandika bo akangi ba valise tout la mwisi ya zaza ake na minute nde tolo babu pia eza négociation te libala ekofi tolo be la négociation te o bakoyoka na te mobali alobi fini. C'est ça pourquoi maman a pesi lisolo fini pour ceux qui négociation maman abi des choses na ngana pesa lisolo te fini c'est-à-dire tchabar mobali a barré a memi valise a décalé abu pia bongo biloko libala to sombaki eke ko bala nan à vous les claviers benga des shows de na TV na ba sujet à bientôt le belango o ekomeli okomela ba misuste numéro na ngango wana eza wana affiché eza affiché na tchaki oyo te ben malgré bimi na retard et ça eloko te numéro na ngango wana ka ni ozomona na ezo tourner benga des shows de na TV na ba sujet à bien o ekomeli ekomela ba misuste. Voilà pourquoi to ça ba émission na biso ya biso a to ça na besoin ya éducation conseil. Tout ça a besoin d'éducation, conseil. Bana Nzambe, bazara toujours na se ya conseil, éducation. La parole de Dieu. Yaya l'erreur est humaine. Ya on a émission que pepe koki ko ya sans que yo ye batant to sala ka émission boy. Na biso nyonso na des ndinga vandi photos à la prudent. Mu pepe koki ko ya ekumbi yo ko ye bato so kumba maki. Donc voilà, merci beaucoup. Numéro des shows de Nar TV yangwana eza ko circuler, yangwana pe vandi wana ezala déjà kala. Ata ozo circuler ezate même mususu angwana na se et vanda fixe. Donc voilà autre ngai to lo bangwana le plus important, partagez votre émission. Pesa bande comme mususu pe batala. Et ko sunga mutu moko quelque part, azala prudent ou prudente et ko sala bien, aimez commenter votre émission. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Pesa réponse. Ciao.